pasi pe mawa, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kolelisa, makambo ya kosala pasi mingi na motema. Ka ndenge toyebi ebele ya bato toyebi ba makambo ya liwa bandeko nanga ndenge etamboli na ba musicien na biso oyo bayembaka ba musique oyo tobengaka ba musique profane. Bandeko nanga ekosalaka pasi ya makasi. Premièrement tozalaki na drummer ya ye moko papa na biso papa chéri oyo tobengaka papa chéri Jibe Mpiana. Drummer na ye na kombo ya Sagin Mignon akufaki atikaki biso au mois de décembre. Toya kovanda toya komona pe humoriste na biso moko na kombo ya Mandiera Balume. Ye pe autaki kotika biso na mois oyo ya janvier la famille. Donc matanga ekomi kaka matakita matanga na ndenge moko ya mabe penza mingi makasi. Lelo toye awa bandeko nanga ka ndenge boyebi ebembe ya ndeko na biso ya drummer na biso international na kombo ya Mignon Sagin na minute oyo eza deja na kine bandeko. Ekomi kosalaka pasi na kote ya papa na biso Jibe Mpiana. Bandeko nanga eza pasi na makambo oyo ekomeli ye, eza pasi na situation oyo azoleka nango bandeko nanga après kokufa ya Sagin Mignon ezo salaka pasi mingi na motema. Kande bayebisaka biso tambola na yo mokili omona makambo eza na ba makambo mosusu soki oza na ndako ya kovanda okotikala komona ngo te pe okotikala koyoka ngo te. Eza na ba makambo mosusu ebongaka toujours bima libanda kende otambola nde okomona nde okoyoka nini ezoleka nini ezosalema ya pasi na ya minene nini ezo tambola bandeko na ngai. Ba meilleur V na balandi nyonso ya kisongi officiel, meilleur V de partout au bolanda biso ka ndenge tokomi na 2025 bandeko nanga tozaka na janvier to souhaiter bino ka ba meilleur V. Année soki bandi ya sika ezalaka toujours bientôt ya to pambola bino to pambwama bino bo pamboli biso pe de notre côté to pamboli bino ekendaka bongo na koboya na lipamboli te ngana boya kate soki yo koboya na lipamboli na yo emitali yo moko menga penza na lingaka ko partager lipamboli na ngana batu yango bandeko nanga na eko souhaiter bino ba succès à tous égards, longévité na makambo nyonso, réussite surtout na makambo nyonso obo sala bandeko nanga ane asika oyo ememela bino bolamu ememela bino basango penza ya malamu basango penza ya kitoko basango penza ya kosekisa na ane ya 2000. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Opesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation quand ndenge ezalaka na ndenge moko agu na ndenge moko ya bien na ndenge moko ya kitoko la famille ba mapango ya koteka yango wana kande tolobaka toujours et encore ezalaka toujours ya malamu ezalaka toujours ya motuya kosombelaka bana na yo lupango sombalaka bana na yo lupango somba pe lupango pona yo moko ekozala malamu toboyaka na biso milimo wana ya kiseliba. Il y a de ces personnes des années y avant de la casse qui locataire.
ye ezaka kilocataire na kilocataire mosusu bilo mosusu faut koboyaka na 2025 toboyi kilocataire zala pe kolo lupango bamapango eza na $750 ya pamba y compris les documents toto lo babongo mikanda nyonso ya cadastre mikanda nyonso ya chef coutumier nyonso na kati bandeko nanga esalaka soni komona mutu akufi abando futela na lupango nde mokolo ndako akomi koloba oyo ezalaka lupango na ye te azaki locataire babilo mosusu faut toboyaka yango bandeko nanga baye kosalela bino promotion ya bamapango 750 osombi lupango yo pe okomi na mwa bisika na yo ya yo moko oyo okobanda kovanda na ndenge moko ya malamu. Voilà. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle, bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba o nyonso ya sikaka nde tolobaka boye imalamu na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information bandeko nanga na niveau moko pas possible. Lelo o Kisongi Songi officiel amemeli bino papa na biso JB Mpiana papa chéri tobenga kaika bongo papa chéri somo nini ezoleka makam nini après liwa ya minyo sagin ka ndenge bamemaki ebembe na ye lobi nini lisusu na kote ya papa na biso JB Mpiana. La famille avana ya kokota na mwa mozindo ekozala mwa biana ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. La famille na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bo s'abonaka bongo bo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malama ngonga wana ezalaka que à chaque fois que Kisongi Songi officiel a obandotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement et encore informé na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Awe ezalaka Kisongi Songi bandeko nanga toyebi ke ebele ya batu pour que basala Kisongi Songi bamikoti saka na ndako bakangi ba porte bakangi ba fenêtre pour que bayoka bango te. Kisongi Songi na biso ezalaka nango ya miso polele ezalaka ya ba porte polele ya ba fenêtre polele donc tobanga kate toyaka awa pona kotonga na cadre moko ya bien na système moko kitoko na système moko ya malamu. Voilà. Lelo toye na makambo ya papa na biso JB Mpiana papa chéri bandeko nanga ezo sala pasi pe mawa. Déjà kokufa ya minyo sagien bandeko nanga ememela papa na biso JB Mpiana ebele ya Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge bomo na bandeko nanga Gavker aeli bino ba solution ya kafu Gavker aeli bino ba solution ya kilikili. Balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker bota ndenge olingi. Gavker azosunga ka bandeko na biso nyonso o bazana problème ya hémorroïde interne to pe externe, ozana pota libumu o esila kate, ozana problème ya AVC, obésité, tension, sukali, bandeko nanga benga Gavker aya kosunga yo. Obota mwana omonike mwana ti 5 ans 6 ans, mwana zolo bakate benga Gavker kola la te mama la la kate papa la la kate ata bino moko. Ozana problème ya banduta toyebi ke la plupart ya basi soki bakomi ko bota banduta bandeko nanga ebota maka. Benga Gavker bazana kisi moko makasi concernant banduta. Ozana ba bouton na elongi na nzoto o esila kate. Bandeko
nga solution eza na Gafker na système moko kaka ya okos. De l'autre côté ya ba papa okomi kosala lisusu makambo na yo bien te, mama akomi koyima mama akomi komituna mituna ebele, mama akomi na tendance ya kotala kalibanda ekozala malamu benga Gafker koyoka soni te. Gafker asunga deja ba papa ebele bazongela kibo papa na bango bazongela makasi na bango ya kibo papa yo pe benga Gafker aya kosunga yo ekozala malamu et encore malamu mingi. Voilà. Tokota na mozindo na biso kande tobeta masolo ya papa na biso papa chéri Jibe Piana. Bande konanga ezosalaka pasi pe mawa ezosala pasi mingi na motema. Deja kokufa ya Mignon Sagin tomona ebele ya batu baloba ke moto alekisa Mignon Sagin ezalaki papa na biso Jibe Piana. Yango bantu ebele balobaki landaki batu basalela yango ba live batu basalela bango yango ba analyse batu basalela yango o nyonso bakokaki kosala. Ya pasi penza bande konanga eza que tango toyaki komona papa na biso drummer ya groupe ya BCBG na kombo ya Mignon Sagin ebembe na ye tango eutaki end parce que akufaki na end. Alors Jibe Piana na famille na ye en tout cas asalaki penza effort ya makasi pour que baya kokunda Mignon Sagin na kin aboyaki na ye kolanda o nyonso famille ya Mignon Sagin balobaki to batu ba Congolais kandenge to misana koloba alandaki na yete mais atalaki bolamu sala munene oyo Mignon Sagin asala na groupe na ye ya BCBG. C'est ainsi que asala ba effort na ye nyonso pour que ebembe ekota na kin baya kokunda ye na kin. Alors ebembe na ye ekomaki lobi na butu nde ekomaki bande konanga ezalaki moment moko très difficile. Parce que kokoma ebembe ya ndeko na biso Mignon Sagin papa na biso Jibe Piana était là présent azalaki bandeko azalaki vraiment inconsolable donc otala mutu ndenge azolela balobaka mibale balelaka te soki omoni mobali aleli seke elie ye penza na motema ezwi ye penza na motema mibali ebele omona ta papa na ya kufi omona olela na motema babimisaka penza mungongo te balakisaka penza na elongi te ke baolela omona ka mwa silence moko boye. Mais papa na biso Jibe Piana en tout cas maya miso bandaki kotanga otala boye azalaki vraiment inconsolable alela penza drummer na ye kandenge bomona ba vidéo ya kala donc drummer na ye azalaki lisusu drummer te ya BCBG kaka te mais akomaki famille. Quand ndenge ezalaka ezala ba misala mosusu ekomisaka batu tellement bosali ensemble bozo yokana bien bozo se comprendre bozo se supporter et ça la que batu mosusu ba dépassaka ba limite au lieu bazala ba collègue de service au lieu bozala chef na travailleur na ye batu ebele bakomaka bandeko batu ebele bakomaka famille. Donc na côté na biso ya papa na biso pe Jibe Piana na Sagin Mignon akomaki na niveau ya kozala neti famille. Donc bakomaki neti ba famille ya na leki bakomaki ko se comprendre très bien bazo yokana respect ezalaki penza ya makasi. C'est ainsi que bomonaki papa na biso Jibe Piana penza alela. Bon kotala pe na ba commentaire quand ndenge tolobaka congolais azangaka makambo te congolais ayaka toujours na ya somo congolais ayaka toujours na ya ye tomoni ba commentaire batu ba oloba ezalaka bongo soki osi olie mutu yo mutu ozala mutu liboso kolela omona maya miso ezobimaka la famille mosusu totikaka pe kindoki na biso oyo tozalaka nango boyebi ke biso ba congolais ebela ba congolais babotama penza na kindoki congolais ata soki mutu azolekisa ba moment moko très difficile au lieu congolais aya sur les réseaux sociaux pour encourager mutu wana pour peut-être na kolela na mutu wana mais biso ba congolais la plupart du temps toyaka kofinga toyaka ko aggraver situation et ce qui n'est pas bien. Est-ce que boyebi ke kana nzela mafinga na biso wana bokoki pe ko bomisa mutu mosusu boyeba kango pona ba o bayebaka te boyeba ezala batu mosusu na cesse kaka ya souci wana omona mutu mosusu a perdre contrôle directement totalement omoni souci ekomi ebe oza na souci ba eko bakisela yo se lisusu souci mosusu
tozalaka pe na makila tozalaka pe na mai mitema na biso eza te kenomi eza mitema moko ezalaka makasi te ka ndenge mitema bato nyonso ezalaka ya bajibe mpiana ya bato nyonso pe ezalaka ka bongo. Alors bokoki kobakisela moto aza deja na basusi na ye atali drumer na ye baumeli na ye bambula ebele bamesana bakoma neti famille moto akufi olie boyaka koencourage boya mpenza kopesa bacourage na papa na biso ejibe mpiana mais congolais azoya mpona koya kofinga ke olie ye. Eske bozalaki bino boyaka na bamakambo ke yo moto olekisi ye moto olie ye bozalaki ntango abanda olia ye? C'est que bino pe bozalaki boferaki partir ya ntango bando lia bino pe boza bandoki bino pe bolekisa mutu wana bon donc ba comportement biso ba congolais er mususu to lekisaka olie to ya kolela taka soki yo zalaka mutu ya jibe mpiana te yo zalaka usutenaka soki nani mais soki eza na ka ya matange ye to tika ba makambo wana keno abolie ye bolekisi ye. Liwa c'est tout à fait normal. Liwa ezalaka normal. Pourquoi mindele ba comprenaka na bango liwa soki mutu akufa omoni ba comprendre mais biso bato mwindu ezalaka pasi pour que to ya ko comprendre liwa ya mutu ezalaka makambo pour que to ya ko comprendre liwa ya mutu. Pourquoi biso bato mwindu tozalaka bongo biso bato mwindu ezalaka pasi soki ka mutu akufi to mona kango ata na ba famille na biso omona mama ekulutu akufi koko kutu tolo bananu koko aza na 80 ans mais au mona bakomi koloba mwana na ya liboso wana simba kisi mutu alekisa ye tala bambongo aza nango koko 80 ans aolekisa ye pourquoi sala na ye nini donc mutu na Kongo na biso akoki kokufa te bato baolobaka keno jibe mpiana lekisi ye na succès nini jibe mpiana azalaka lisusu nango peut-être soki ezalaki ata na batemps ya kala tolingaki toloba makambo mosusu peut-être mais na kilelo oyo oya koloba keno jibe mpiana lekisi ye mpona succès nini jibe mpiana azalaka nango jibe mpiana azalaka lisusu na succès te oyo azalaki nango na batemps wana batemps oyo ekomi basuccès ya bafali pupa ekomi basuccès ya baferigola bahéritier watanabo bango nde bazorenye bainosbi bafabrigaz bango nde bazorenye na minute bango nde baza na basuccès. Mais na Congo na biso ezalaka buzoba na buzoba olebo ya ko encourager ka mutu bino ezalaka ka lekisi ye alie ya sali ye boyi tango bolobaka bongo bobo kanisaka ke makambo wana ekomaka na mitu to na matoyi na bango te ekomaka tango ezokoma eske bozoyeba nini botiaka na mitema na bango boyebaka nini bozotiaka na makanisi na bango mais bokoki kobomisa mutu ka boyi mutu oyo aza na makasi ya koyeba ko gérer ba stress na ye akoki kokoya kana AVC bongo akufi. Alors bandeko na ngai za bablo mosusu s'il vous plaît na sengi na bino chers compatriotes chers congolais to comprenaka ba situation liwa kande na uti koloba c'est tout à fait normal mutu akufi c'est tout à fait normal mutu akufa. Alors to tika ba makambo wana ke mutu kingandi aliye mutu kingandi boyeboy. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu.